Bonjour, Bozali Bongo, André qui a Sentinelle TV. La émission à chaque tongo, petit déjeuner. Petit déjeuner, toyaka entretien, masolo, conseil, liloba, et prière pour na diaspora. Alors, lobby, jeudi, bino surtout mis sur la na Kinshasa. Et si kawapi scénario, ils ont continué. Na tango oyo olenga nkoina lisanga ba deux aventurier wana balobi baki kosigner banini accord particulier vrai rassemblement ezalaki bongo autour ya mwana mboka général secrétaire général ya IDPS Kabundu wa Kabundu esika wapi bazalaki kosintine liboso ya corps ya mwana Kabundu oyo Kabila atindaki baboma pe bakendeki kokunda ye, je crois bakokunda ye lelo vendredi. Donc vrai rassemblement bazalaki concerné te na baventure ezoleka na Kinshasa, mais tomoni olenga nkoi na bato na ye baventure wana bakei kosigner baccord oyo boyebi yango bien ezali nango théâtre parce que seni ezojouer rôle ya monene oyo ya koaider Kabila na koorganiser baélection te pour etikala ndenge wana. Soki bolandi bien déclaration seni bokomona ke na este ya Congo esika batrouble eyali depuis kala basali enrôlement, mais comme na lede Kasai babi basala enrôlement te parce que batrouble ezali, donc eza bascénario na bango. Mais biso bayimboka eloko nini tokozala concerné eyale ke tozala concerné te, tozala pe distrait te, toki pe boso bozoleka na Congo te na faux politicien pe na occupation, parce que sengeli boyeba ke Kabila azali bongo occupant, azali bongo président ya Congo te. Yango mwana mboka moko atindelaki nga message nazotanga awa alobi attention, attention chers amis, il faut communiquer efficacement et de façon cohérente, ne légitimer ni Kabila ni son camp par votre manière de communiquer. Donc à partir de là, dorénavant, bokoyeba mutu azali contre Congo, ennemi à Congo, to ami à Congo, na ba dire na ye, na ba qualification na ye, na ndenge nazo communiquer. Balobi dorénavant, il n'existe plus de majorité présidentielle à NRDC. Donc majorité présidentielle est assoutée pour présidentielle na Congo exaté. De même, la fonction président de la République est invalidée. Il faudra adopter un nouveau élément de langage, Joseph Kabila ou M. Kabila. Banda lelo, boyeba que majorité présidentielle est sous-soutée parce que baza hors mandat, baza illégitime. Alors, Moutinho surtout Obenga Kabila, président Kabila, azo légitimé. Moutinho surtout Obenga majorité présidentielle, aza ko légitimé. Bango faut Obenga bango groupe ya ba occupant, ba accompagnateur et occupant. Kabila sozolo bana il faut Obenga ou monsieur Kabila ou les criminels Kabila, parce que comme on a faut remplacer président Kabila et majorité présidentielle banda kala to benga ngo la Kabili. Donc, la Kabylie remplace la majorité présidentielle. Tout cela est la conséquence du non-respect de l'accord du 31 décembre 2016. Et puis, professeur Njoli, il y a MLC, Jacques Njoli a dit un message et comme il a alobi, l'accord qui vient d'être signé au Palais du Peuple sur l'arrangement particulier n'est pas basé sur celui signé le 31 décembre au centre interdiocésain de Kinshasa. Donc la Kabylie aura tout modifié. Par exemple, le texte original de Saint-Sylvestre mentionne clairement ceci. Le Premier ministre est présenté par les rassemblements. Cela veut dire que c'est les rassemblements qui présentent le Premier ministre. Tandis que les documents qui se signent ou qui viennent d'être signés tout à l'heure, lui mentionne que le Premier ministre est ici. Cela veut dire que le Premier ministre peut être nommé par M. Kabila ou les criminels Kabila, comme d'ailleurs c'est le cas avec Bruno Tshibala qui a été nommé par les criminels Kabila. Donc Ezali
maloba oyo bandeko bakomi. Lisusu Didier Reynders azali ministre ya affaires étrangères ya royaume à Belgique a l'objectif le temps de Kabila à la tête de la République démocratique du Congo est complètement révolu. Nous travaillons déjà avec nos partenaires sur l'après-Kabila. Donc, simple question de curiosité, est-ce que la Belgique qui fait la pluie et les bons temps en RDC nous ont-ils rendu les cerveaux et les mains de Lumumba pour le croire? Quel avantage la Belgique peut encore nous offrir? Je n'aime pas Kabila, c'est sûr, j'aime moins encore ses maîtres. Pour ceux qui pensent que la solution viendra des Belges, apprenez que le flatteur ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. Donc, pour ceux qui croient que c'est la Belgique qui va donner la solution au Congo, devez apprendre que tous allez bon vivre histoire, que scénario, tout récitation, il y a tout fable, il y a le flatteur ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. Boye bien les corbeaux et les renards. Lisusu tozali na basango oyo bato bakomi nazotangango ezali déclaration en Louis Michel tokwayaka na ete tozaka bato na ete mais déclaration moko ekoki kosunga mutu moko to ekoki kosepelisa mutu moko. Toute démarche en dehors du schéma de la SEMCO est vouée à l'échec et placera la RDC dans une situation délicate. Ça c'est Louis Michel qui le dit. J'ai transmis un message clair à Kabila. J'ai rencontré Kabila récemment à Kinshasa. C'était à sa demande et à la demande d'autres instances internationales. J'ai eu un dialogue avec lui qui était extrêmement franc et extrêmement clair. Kabila voulait me convaincre qu'il ne m'accrocherait pas au pouvoir, qu'il ne s'accrocherait pas au pouvoir. C'est difficile de croire ça à partir du moment où les élections n'ont pas été organisées. Difficile de croire au moment où son ministère des Communications n'hésite pas à insulter la Belgique et la communauté internationale. Je lui ai dit, et quand un ministre parle, il parle au nom du chef de l'État. Donc il ne pouvait pas faire comme si M. Mende parlait tout seul dans son coin. J'ai dit à Kabila de saisir l'opportunité qui lui est offerte par la SEMCO pour parvenir à un accord politique large et inclusif qui lui permettrait de quitter le pouvoir par la grande porte. Mais Kabila a boyi na ye kondimango pe a kei na nzela oazo kenango tout simplement parce que c'est un occupant et un occupant n'obéit qu'aux lois de la force parce que ce monsieur a des armes, ce monsieur a des mercenaires. Vous avez vu, il tue, il massacre, il vole, il pille et il fait même payer les Congolais les taxes maintenant lourdement comme si nous étions au XVIIIe siècle au temps de l'esclavagisme. Donc Kabila bato oyo nyonso tu bazo s'afficher na Kabila kosigner ba corps na ye kokoma ba premier ministre na ye kosala ba vidéo masolo nyonso tu kokumisa eza malamu bo continuer ndenge bato balobaka les écritures ne s'envolent plus parce que les images restent. Ba vidéo tout bozo sala et vous allez ba pièce en conviction oyo to ko jijaka moko na moko pe to kangaka bino. Alors les soni to ko tirer na masolo no surtout des okinde ezali kaka moko que tous en la classe politique moko médiocre parce que banani ba autoriser Kabila à glisser ezali bato basinaki ba corps il y a le 31 décembre il y a kotika na pouvoir parce que bango ne va permettre à glisser alors et belanité il y a umbi bango yango tozomona makambo oyo quand cela ne tienne et là au mususu tokoki koloba ezali occupation etambolaka par rapport il y a disponibilité au bakuti na mboka. Alors c'est le vrai classe et opposition ezali classe au biso bato na poto biso toza na diaspora po biso bato tozofuta ba frais biso bato oyo bazoyiba biso bato oyo bambongo oyo tozosala awa tozoko enjoy nango te c'est-à-dire
to vivre vraiment bien te parce que na bambo na biso na place au somba voiture na place au kende vacances na place au lala bien au lia bien mbongo wana et comment ok na Kinshasa tozo aider ka ba membre famille te tozo aider pe ba ninga tokola na bango ba voisin parce que tokola ndenge wana or l'état est démissionnaire na se ya mabele ya Congo toza na ba 24 milliards ya ba dollars oyo soki ba dispatcher yango na Congo normalement chaque Congolais faut foutre kaye ndenge système à poto social yali chaque Congolais faut avoir droit à logement chaque Congolais faut avoir na courant fêlé ndenge Kadhafi asalaki na Libye mais lelo oyo Kabila na ba famille na ye na moi bato oyo bazo ko travailler na ye c'est-à-dire la Kabylie bango nde baza kozwa ba mbongo nyonso tu ya ba Congolais kokangango kolia komela koyiba tala parti lokola parti ya ye Kabila ou ya PPRD baza na siège mais basomba lupango te bafutelaka pe bafutaka mbongo te soko moni parti ezangi lupango parti ezangi siège bazofutela eningi koloba ke bato wana baza clair baza na bango bato ya mboka te bavandi likolomo na kati likolomo libanda bazokengela so bobengani bango bapakati mbango so bobengani bango te batikali wana ti mokolo oyo bino bobengana bango comment se fait-il que parti munene lokola PPRD bazali bongo na lupango te basomba lupango te bana siège ya kofutela pe lisusu ba tricot ba t-shirt oyo bango bazolata ndeko moko asala yango na Chine bazo devoir ye $6,000 ti lelo bafuta te donc bozomona ke ezali groupe ya ba criminel ndenge menda lobaki baza ba criminel baza ba bandi bato wana il faut kokanga bango pe komettre bango hors d'état de nuire eloko nini biso oyo tozali na libanda tokoki kosala tosukaka kaka na kolela te tosukaka kaka na bilobaloba te na bana mibali balelaka te toleli mpe mingi bakundi biso mingi mais tobanda kosorganize eloko ya liboso moto nyonso tu oyo akendaka na église pasteur aza ndoki pasteur aza moyibi pasteur aza na pelle te soki babenga ete amikomisa pasteur ye moko eza faute ya pasteur te ezali faute na yo mutu aza mayeli mutu oyo aza na molimo église ezali ambassade ya lola c'est-à-dire soki nga nayebi ke nazokende awa mpo nazwa visa ya kokende lola il faut nasala examen de conscience natala vie na nga moko ese nabongwami na solo e mokambi oyo azokamba biso natala lolenge na ye eske azali mokambi oyo akomema nga na lola bible elobi bato ya mabe na bato ya malamu tokoyeba bango na misala na bango alors misala ya mokambi mosala ya pasteur na yo soki mokili mobimba yebi ke eza mabe eke yo oyebi ke eza mabe te yo ozokontinue faute eza ya pasteur te faute eza ya yo